Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Ah ouais, c'est bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des salvateurs sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mon continent net. Il y a un sengi binobola nara mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit, Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bola na Congo Gold TV. Et si il y a des informations, il y a bien news, il y a bien maramoutou, il y a bien marambo, bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. Nakanisi ezalinde biso batunde to osala ke mboka na biso ebonga. Na mboka soki mboka eza ya kobeba responsabilité ezaka partager. Mais là tozo bosana que avant mutu akoma politicien, avant mutu akoma dirigeant ou bien comme député ou comme ministre ou comme magistrat, a outil d'abord na kati ya société. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bandeko balandi ya Congo Gold Television bote na bino, ngandeko na bino nazonge bino lisusu na poso lelo. Ndenge kaka tolobaki masolo na biso ezali tolukaka kokabola mayele, kokabola makanisi. Ndenge ni tokoki ko meka ko bongisa mai matali mboka na biso. Kasi pona ete mboka na biso ebonga, na kanisi ezali nde biso batunde to osala ke mboka na biso ebonga. Nakanisi poso elekaki nasolaki na masolo moko na lobaki na mboka soki mboka eza ya kobeba responsabilité ezaka partagée entre ba dirigeants d'un côté et puis na biso peuple de l'autre côté. Parfois biso ba congolais toza un peu exigeant vis-à-vis na ba politiciens vis-à-vis na ba dirigeants na biso. Mais loko tozo bosa na que avant mutu comme politicien, avant mutu comme dirigeant, ou bien comme député, ou comme ministre, ou comme magistrat, a outil d'abord na kati ya société. A outil na société, société zani na outil na kati ya libota na ye. Na kati ya libota, soko sangisi libota nde sali société, nde so to sangisi ngo ekomi mboka. Alors mboka la biso lelo tozoloba. L'une des raisons où il que mboka na biso ekufa lelo ezali koloba banti valeur. Banti valeur bato baebi français balobi ezali eloko ya mabe. Po soto lobi to kenendeti na valeur définition na ezali soto tia na français balobi que ce sont des principes moraux qui servent de repère aux individus dans la conduite de leur vie sociale. Donc ezali principe. Bon, on a évité le principe de son alinga obanini et loko ezala kati ya mutu a mutu. O ezo sala ete ndenge nini batu bakoki ko tambola na kati ya société, na kati ya libota to na kati ya ekolo to na kati ya elsika moko songolo. Alors, ba valeur wana tangu sikoyo batu batiaka ba valeur nde sikoyo et puis soso balobi ke pona koyeba valeur ya ba valeur wana ngala zolo bateza valeur économique te valeur auto zolo bela ezali eloko moko o ezali na kati ya makanisi eloko yo lingi mingi eloko yo moni yango ezala motuya pona yo eloko yo moni ke koko memia yango mingi po makamno ezala ka mbongo te tam so soko kozalo le bité pona ngai libota mutu eleki eza valeur donc la famille c'est une valeur mutu so soko koloba ah pona nga koloba bo solo Neleki, honnêteté, et sa valeur. Alors, valeur, tout le monde a un go que eye banana katia comportement ya mutu. Valeur. Pour oyeba valeur à mutu, to oyeba ngo na katia comportement ya mutu, et puis na ndenge mutu, na lo lenge ya mutu akanisilaka, na no lenge na ye ya kosala. Nde to oyeba valeur. À partir de quoi ya ba valeur wana nde, bosali ba norme. Ba norme o ezali ensemble hein donc lingomba ya ba
ndenge nini bino bokanisi ba règle o ezali établi à l'avance. Ça veut dire eloko nini bino bosu bokaneli bolbi ke biso na kati ya mboka la biso ebongi ete po mokili ezala bien, il faut batu bazana limemia. Il faut toyeba ko valoriser musala. Toboyi lokuta, toboyi moyibi, toboyi boy wala nde ekomi ba règle. Yaro mutu et puis ba règle ba norme mususu ezalaka parfois balobi yango te ba norme mususu eza écrite. Yaro monde par exemple na kati ya constitution ba okomaki non il faut le droit de l'homme, liberté d'expression, mutu azana droit ya ko demo ya ko sala ba marche ba biloko moko bo. Mais za rappela ba norme mususu oyo ezali ya kokoma mate. Ezali o ezana kati ya makanisi ya mutu, ezata musu leolengo ko sala. Mais ezape ndenge mutu rôle hein rôle nde balobelaka. Pourquoi nga nazo lobelango lelo? Parce que biso ba congolais anti valeur et komi makasi. Ndeko Jean Goubala embaki na nzemo moko bimboka na biso Congo, un pays grand, un pays énorme. Elinga forme et kota me forme pour bazanga norme. Biso tozo senga na ba politicien na biso tozo senga na batu oyoyo baza ko diriger biso bazala exemplaire. Mais soki biso mo na kati ya société na biso toza na ba valeur te lelo biso ba congolais eloko nini biso to incarnaka totali kaka makambo kaka ya ba élection kutu moto empiré. Mais na ndenge to vandaka valeur lokola la tolérance. Est-ce que biso ba congolais toza na tolérance? Toza na tolérance te? Pourtant la tolérance, tolérance c'est l'accès. Qu'on a patience, qu'on ait pas qu'on dit maman comme mutu alobi, et puis on a un esprit moko ouvert. Tous a na valeur wana te cette valeur là, eza na kat na bisote. Yango moni mutu congolais so bozo sa na échange et comme makamba ofinga. Pour azan na patience te alingi te koyoka makamo muninga alingi ko fungola esprit te. Si comme mutu aboye lobi so a comme dirigeant. Pour avoir na kati ya société, mais aux dictateurs, pour avoir imposé pensée unique, biso ba congolais, ba anti-valeur au tozanango. Tozana honnêteté, combien entre biso tozana honnêteté? Honnêteté l'axinine, cause à la digne de confiance, cause à la franc, cause à sincère. Biso moko na entre biso ndenge to vandaka, tamso to vandika bo, ndeko no kuta sali likamba mabe. Mais on n'a même pas honnête ya kokendo yebisa mutuke na sali ontendi kambo sali mabe. Ou bien ngala yeko defe pa na yo na yebi ke na ofuta na nga yo te mais na yeko kosa yo. Siko mutu abolobi so na komi mukonzi. Qu'est-ce que moi na ko apporter? Na ko ya na malhonnêteté. Na mboka la biso valeur loko la justice, auto bengi égalité de possibilités pour tous. Nde yango ba définir yango loko la valeur. Combien de Congolais toza juste? Koza la juste kolobake non, likambo oyo ndenge ezali boye, makambo ezali entre songolo na pakala, te. Ata mutu ala za muninga nanga, mais likambo ya sali wana eza ya solo te. Nous ne sommes pas justes. Alors ce sont babiloko wana o eza na kat na biso, c'est ça ce que nous amenons. Oyo mutu akomi président, mutu akomi ministre, mutu akomi député. Aouta ina mapatate. Oh c'est pas une génération sui generis. Donc ça veut dire que ex nihilo abotami génération spontanée non. Bauti esika moko. Biso mo tozo bomamboka na biso. Tozo zwa ba anti valeur. Tozu to tomboli yango. Tango na kati ya mboka bozo kumisa bolobi ke chance eloko pamba. Chance eza eloko pamba. Oui. Chance, tobo été chance eza eloko pamba, c'est vrai. Mais il faut norme ezala. Par exemple que pour na mutu akoma na fonction boye et sengeli ezala boye. Biso la mboka la biso to désacraliser eloko nyoso. Mutu nyoso ako koma na ingénieur, mutu nyoso ako koma na maçon, mutu nyoso ako koma na docteur, mutu nyoso ako koma na juge. C'est ça eloko tozo linga toloba. Quand on est en train de dire chance et l'eau pambela qui si boy. Moi je pense que chance et l'eau pambela qui si nini pour n'engagner na soso la rango. Ça veut dire que ceux qui ont respecté ba norme, ceux ba lobby na par exemple que ata tata na wazaki sentinelle, ata tata na wazaki boy. Ceux qui ont tangi
chance est au sala que lobby comme un ministre. C'est dans ce sens-là. Mais chance est là qu'on pambela qui c'était que au vandi, au sali loko mon côté, mbala moko au tangite, au sali loko mon côté, au commis par exemple ministre te. Et ça na babaka momusu se senga. Pendant que par exemple comme un ministre, il faut ça comme un bagage intellectuel moko. Chance est là qu'on pamba. Yango ba pasteur ba comme nango même côté ya. C'est ça quand on dit aller s'aimer. S'aimer, beaucoup récolter. Moutou asala raté. Ozo senge a s'aimer. A o s'aimer na nini. Ake a 8 ans, soit ya sengi nga na zuna pese $10. Ake o s'aimer. On zamba o pambolo non. Même na Bible. Nzamba lobi que c'est à la sueur de son front que l'homme mangera. Ça, ce sont des antivaleurs. Babylone a beau tokoki kondi mayangote. Tant yo pasteur yo zolo balamutu sem. Alors que yebi ke mutazo salate. Oh te musala nzambe zalarabo. Tu dois être à la permanence du matin au ce qui jusqu'à ce qui n'a l'heure ni à la rakutu na permanence. Il n'a pas le temps d'aller chercher du boulot. Ça, ce sont des antivaleurs. Namboka la biso Congo où nous utilisons beaucoup la Bible. Sur retourné congolais. Hey, Dieu fait grâce. Amen. On est tout le temps là. Sur tozaki pendant tozaki ko appliquer Bible. Tozaki mboka oyoyo, il fallait ba valeur lokola na Bible par exemple ba biso que la justice élève une nation. Tongaki toza juste. Sur tozalaki batu tozaki ko appliquer Bible karato loba. Et là lokola honnêteté nous biso ba congolais il fallait toza batu mo toza honnête. Na Bible wana balobi respect. Hein? D'autrui qui il faut qu'on se traduise dans des règles la politesse. Oh Jésus a lobby que et lo koyo lingi ba salote ko sala ngomuninga te, c'est ça le respect. Biso ba congolais surtout sala la rango tonga to zamboko to zana banti valeur te. L'obéissance. Oh ba lobby que zali koyeba ko intérioriser ba règle na ba valeur. On ne peut pas exiger le peuple n'a des dirigeants qu'il mérite. Ce qui binomo boza batu boza lokuta. Boza pe na ba dirigeant baza lokuta. Parce que ce qui na mboka toza na ba valeur. Valeur lokola honnêteté. Valeur lokola l'amour du travail. Valeur lokola justice. Tokoza la paix exigeant vis-à-vis na ba konzi na biso. Mais biso mo na kati ya mboka yoka mboka mobimba. Chez nous on roule en mbeba. Donc, bozomi kumisa ke non boza batu moko botambolaka sans boza na mbeba, ça veut dire règles athées. Alors que na société nyonso toza na besoin ba valeur pour yango mutu eza ko maintenir structure. Pour que société ait élément, il faut ba valeur o ngala bi ba valeur positive. Ndeto ngala uti kotanga justice, honnêteté, nini obéissance, respect, tolérance. Babylone quoi là tout l'amour, l'esprit du travail. Yango mutero salake société et qu'on a maintenu et qui de l'avant. Bon quand la surtout le barbanti valeur. C'est vrai, yango est quoi? Parce que ces valeurs là n'existent pas. Et ben norme yango mutu est d'accord. Soko boza la valeur wala mutu siko eko salake bosali ba règle et bosali ba norme oh ezali na baki keza ensemble ba règle eza ensemble ya ba nini ya ba loi oyo basi ba établir ngo à l'avance yango mutu eko sala ba norme mutu sala rake vie sociale les a réguler et soki mutu a respecter ba norme wana te eko sala nini eko zala que ba sanction ezalaka. Normalement sanction eza parfois nini ça parfois so inde tu tia na ndenga mibeko mutu batie na boloko na mboka la biso mutu soka yibi aza grand prêtre na mboka la biso bato baza ba malhonnête nazo ndimba makamonde ko na mukeba ya za koloba yo ko mona mutu bazo loba ne aza grand prêtre tourner grand prêtre aza frappeur asala ba chèque ya lokuta il détourne de l'argent. Et muto bobozo betele maboko. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas le sanctionner que bozo ebo tient na prison non. Toza na kati ya mboka muto asali likamba mabe tozara par exemple total o revanda bovandi biso ba congolais
batumsu bazana azana kati ya société musala na ye kolukaka makambo soka avandi na kati ya groupe epanza makita ye mutu ayaka kokosa makambo ye mutu ayaka kofinga. S'il y a de normes pour sanctionner mutu soit bosani boko isoler ye soit bo suspendre ye peut-être soka azana kati ya nini mais on ne le fait pas. Yango zo mona mabe bande kolanga yango mabe ezo continuer na kati ya mboka. Les gens font du mal. Et loko norme ezate mutazo sa na ema kamomboka mombe etambola lokola l'état ezate. Tomoni yango na régime ya Kabila. Ye moko lobi tolérance zéro. Tolérance zéro. A-t-il même un conseiller chargé makam ceux qui a lutte contre la corruption. Professeur Luzolo Mbambi. Asaleli na ba liste ya bato baza ba bato bazo ko sala corruption wana. Est-ce bakangi bango? Mboka, il n'y a pas de normes. On ne sait pas sanctionner les gens. Donc, message de l'axinini. Vol nde ezali eloko biso tozo kumisa. Vol nde eloko tozo kumisa. Tant yo moni mutaza frappeur, ozo betele maboko wana prêtre. C'est-à-dire que yo ozo kumisa. Na bamboka mususu, mutu so aza frappeur. Ezali o monter à lokumu que muto ba no betela ngo tolo, bo ba no kumisa toza prêtre. Mais comme on n'a pas de valeur, comme on n'a pas de normes, mboka la biso ezaya kobeba. Okomona ba politicien msu ba komona bango apesa tala te. Comment mutu aza ko pesa tala te? Na Congo la ndenge to yebi ezate lokwa ndeti na bamboka ndeti ya ba mindelo to yebi ke bat baza ba fortune eza déjà établi. To yebi ke no so utuno na ba famille ba Rockefeller bozala bino ba millionnaire déjà. Na Congo batutu bakoma ba prêtre ka so akomi politicien boyebi qu'il est en train de voler mais mutaboy akabata la te bozo betele maboko. C'est nous-mêmes parce que nous ne sommes pas exigeants. Toza exigeants pourquoi? Parce que nous-mêmes nous avons intériorisé ba makambuana. To intérioriser makambuana ya mabe o eloko eza ya mabe toza ko intérioriser ango. Toza ko intérioriser likambo eza ya mabe eloko oyo basi o bat ba mona rango ya mabe biso tozo mona ngo malamu yango tozo mi lobake non chez nous on roule en mbeba. On est en train de rouler effectivement en mbeba et si quand on ozo rouler na mbeba au moins soko to bandeko soko ozo tambwa na nzela soki balobi que non côté wana par exemple eza sens unique ou bien balobi que eza cul de sac moko boy yo sikoyo o rouler na sens contraire wana au moins te ko tutana au moins te ke o memo na nzela mabe chez nous on roule en mbeba yango ememi biso na nzela mabe. Il faut toyeba ko valoriser biloko o eza bien. Tout la qui s'abana la biso ce qui est important et loko nini ezali ma valeur o ezali noble. O eko ko sala que to tombo la mboka la biso. Eza exercice parce que ngai le lopé donc nazolo baboye soki le loza toléranté. Lobby et koko salema ke o comme la responsabilité. Quel genre ya muto ozala? Ozala ouverture à exprimer, o koko ko supporter critiquer. Ceux qui ont intériorisé to tiete que justice ezala. Lobby tango koma ozala mukozimo injuste, o bana ko yiba mbongo batu. O koko ko rendre justice te. Tala mboka la biso mboka yangwana. Gedeon Kyungu abuyo abomi batu atamboli naba organes génitaux. Ceux qui même ba dirigeant na biso comme ezali na kati ya complicité na bango bazwaki ba libéraki soto zaki na ba norme autolobi ke nous voulons la justice. Nous ne voulons pas de tels crimes, des crimes odieux et ça les mambo à la biso. Je donc on va tamboulater parce que nous-mêmes on allait faire notre justice populaire. Mais on trouve ça normal. On trouve ça normal. Tala lelo, tozui mutu, prix Nobel de la paix. Denis Mukwege. Et ça pour la nini. Si on va payer ce prix Nobel de la paix, c'est que quelque part, pas quelque part, ils ont reconnu que non, crime et salema. Combien de gens parlent de Mukwege? Tala na bamboka lokola ba Inde, tala na bamboka lokola ba Afrique du Sud, bazwa ba prix Nobel. Tala ba afro-américain de batombo en Afrique du Sud de batombo la Mandela. Tant aucun na Inde ne batombo la Gandhi. Au moni lelo ba afro-américain ba beta ma solo ya Dr. Martin Luther King. Mais biso
On passe ça sous silence. Moutuloko la docteur Mukwege, il fallait la référence. Il fallait bana la biso bazalande toloba. Demain tu dois être comme docteur Mukwege. Tant aux footballeurs, za loko la docteur Mukwege, aux footballeurs professionnels, beta li sabli solo à Congo. Qu'on sache ce qui se passe. Aux ali juge, zala loko la docteur Mukwege, yeba ko réparer ba tort. Et si quand nous sommes zala, on nous a la différence, mais en bien. Nous-mêmes, nous avons détruire mboka la biso. Biso moko tozali rester ya makambo. Ba dirigeant la biso, bazali ba citoyen ka loko la biso, ba utaka kaka na kati ya société. Et c'est ça notre société congolaise. Une société oyo, tout ce qui est médiocre de tolingi. Alors que dans une société normale, il faut bolinga ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui est juste. Hein? Na yebite na lingala nde na koloba, il faut ko linga eloko eza malamu, eloko eza kitoko, na eloko eza sembo. Biloko wana misato. Eloko eza malamu eza nini? Kozala mutu alimemia, kozala mutu abosembo, koluka kosala eloko eza bien, koluka kovanda na kimia, koluka koyoka baninga, koluka kosolola na baninga. Eloko eza kitoko. Koluka ke ngai ndenge naza boye nakoki kolinga te na bwa kaka par exemple salete na balabala. Nakolinga te esika na vondi environnement na ngai ezala mabe. Nakoki kolinga te ke na vivre na ba condition moko médiocre. Koluka eloko eza juste koluka ke non. Esika nga na vandi, esika na zali, na luka kosala makam na kati ya bosembo, na luka kosala ke batu nyonso bazala na ndenga bien, biso toza na chance ndenge moko, ezala kaka te ngai na batu na ngai. Ce sont des choses comme ça. Quand on n'intériorise pas biloko wana, l'obitango comme na poste moko a responsabilité à mouke et qu'on se traduit parce que ce serait tes valeurs. Au moins ni mutu a fingaka. Mutu oya fingaka. Ça veut dire que à intérioriser valeur wana à respecter. Azala ngote. Norme wana azomona ngote za lokola norme. Pour mutu oya à intérioriser nos valeur oya respect à autrui. Yemoko akomisa autocensure. Ako yoka posa ko finga po toza bato. Po mutu na mokili. Tozara na ba pulsion, tozara na ba passion. Tozara na ba sentiment mutu nyonso na mokili aza ndenge moko mais mutu oyoyo aza na ba norme mutu aza na ba valeur akoyeba ke non soki eloko mobo etindinga émotion na nga etindinga ke na sale loko soki eloko ane za mabe contraire ya ba valeur na nga na kosala yango te yango omona ke mutu oyoyo ayebi ke il faut na gagner mbongo na nga na honnêteté. À cause azana posa azana azangi mbongo mais soki mutu aye ko corrompre ye azana posa mbongo mais comme soki pona ye valeur na ezali honnêteté ezali nini justice a ko peser a otala le non c'est vrai na yebi ke nazana pasi mais na ko céder c'est parce que valeur wana ezana kati mais soko ozana na valeur te ah boni na mbongo à l'état to lia la biso ndengo to lingi aboni ezala ngoma solo to sala ne to lingi biso moko wa congolais ngala zolo bango toujours mboka la biso po ekende liboso e ko senga biso nyonso ndenge to vandi mutu na mutu ne sika na ye Congo eza ba politicien te bat ba robongisa Congo eza Félix Antoine Tshilombo mte muta robongisa Congo ezali Fayulu te muta robongisa Congo eza Bemba te muta robongisa ezali Kabila te ezali Muzitu te Congo ezali biso nyonso soki biso moko bana Congo surtout biso peuple to biso moko to lobi ke to lingi to changer makambo lobi tango dirigeant koya akolinga asala makamba malhonnêteté to koboyela ye soki biso moko to komi kotuna ke yo mokonzi yo yaki lobi awa ozaki olata sapato ya plastique bono komo olata ba Weston ya ba $2000 boy boto boyi te ke mbongo no ko permettre yo okoko somba mais façon ngo ya kosombela
bandako fréquence comme on leka chaque mois comme on somba 3 ou 4 ndako ba cause biso ba robanga. Mais comme nous tozala biso na valeur wana te ya kozala na curiosité ya koluka kotuna ko rendre banani to comprendre que non toza souverain primaire que makambo wana eza malonga te biso ko tozomona eza mukonzi te mukonzi foza na bambongo ebele mukonzi foza la bien. Non, ce n'est pas ça. Oui, aza mukonzi ba ko tchena ba condition ya bien pour que à servir. Ba tchena ba condition be pour à servir, pas pour que à se servir. Mais biso moko tozala kati te mutalia na ndenge na ye oye komi tour na biso abeta na ye likambu na ye comme batumsu balobaka bandeko nanga mboka wana toloba yango toujours tozokanisa tozomona ona ndenge akoseka omoni ba palestinien na loba yango toujours ba palestinien bandima te que un jour bakoma ba apatride, ça veut dire que batu bazanga mabele bandima te bandima te. Mais le lot est comme en réalité. Et nous, le Congolais, modèle tozo makambu. Tozo makambu na légèreté. Toya ko perdre makambu. Pourquoi le lot par exemple, biso le lot tozo vanda, tozo lo ba oh mboka la biso ezali infiltré par ba Rwandais. Vous savez pourquoi ba Rwandais bazo diriger biso? C'est parce que bango ba pesa image que baza bato baza ba travailleur. Ba pesa image que baza sérieux. Que soka zui engagement à honorer ango, à kosala musala na ye. Bango ba pesa nini image que non, baza na notion ya kozala ba grand. Ba lingi loko eza bien. Topesi kaka exemple. Au FIDA, tout le monde différence au rigouiza à salina au FIDA. Moutoua boye. Ata bolobi kazana origine douteuse. Mais est-ce que Batoubarou Kanisake a d'origine douteuse? Non. Les gens vont voir efficacité na effectivité à Makambo Yassali. Et petit à petit, comme on n'est pas toza la biso batu moko tolingi na biso toza wana pona ko encourager ba anti valeur bakabezo di mwa biso malembe bino bo comprendre te biso mo bana mboka makambo ezo échapper biso ezo ke na maboka batu msusu. C'est parce que mutu akoluka mutu aza sérieux, mutu nina koluka ko s'engager na mutu aza moins sérieux. Moutoune na koluka ko s'engager na malhonnête, à moins que yemo pas à malhonnête. Moutoune ni oya koluka ko s'engager na mutu aza justeté. Biso moko tozoloba, on a eu un génocide et c'est vrai qu'il y a eu un génocide. Mais comme on n'est pas sérieux, on n'a pas de bonnes valeurs. On est là sur Facebook, par exemple, dans les réseaux sociaux, YouTube, on s'insulte. Mais ça c'est quel genre de gens? Ça c'est quel genre de peuple? Les gens qui s'insultent. Ceux qui m'ont tapé si point de vue naïe. Alors par exemple, le pombo qui a occupé, on veut un génocide. Comme ceux qui ont attaqué moi, l'idée à mon oyo lingake. Obani ko finga ye ole otala ke boto longola na makambo a leader wana makambo nga yini leader mais makambo azolo ba eza important. Non. Il y a un moment de génocide, un moment de parce que nous-mêmes, on ne parle pas la même voix. À cause de quoi? À cause d'intolérance. Toza tellement d'intolérance que mutu soka lobi makambu, olinko yoka na makambu mutu azolo bate. Soko so moni mutu, oza déjà ils démon fixe sur cette personne-là. Des anti-valeurs. Parce que une des valeurs, l'écoute. Écoute, et sa valeur, hein. Koluka koyoka batu oyoki makamu muninga zoloba ezali valeur. Alors bande konangai, je pense que na masolo alelo elo na ngai na kabola yango wana parce que zaka ateke tolobela ka mamba ba politique
tolobelaka ba politicien ou bien ba konzina biso biso mo pe il faut to mi sosola soto lingi mboka na biso ke liboso eza lokwa so muto za na bibon so za na bibon il faut que otobola bibon wana po so otoboli bibon wana te ba pu wana so ke e balu e ko balu ke komelo ba complication sali ba infection ko ya kukufa donc moi ma solo nazaki na ngwa ko kabola na bino ezalaki yango wana bandeko na ngai toluka kosala eloko ezali malamu to boaka ba anti valeur to tombola ba valeur o ndeti na tangi to za un esprit à tolérance ça veut dire qu'on a patience ko eba ko accepter ba tout mulmaka mutalobi ko za na ouverture d'esprit to za na justice ça veut dire que to meka ko pesa mutu nyonso chance possibilité to za la bateau to za honnête ça veut dire to za bateau to za digne de confiance to za franc to za sincère tous à la bateau, tous à obéissant. Ça veut dire que tu intérioriser ba règle, na ba valeur, o ya bien, o to tangi. Et puis tous à la bateau, tous à na botosi, ya ba ninga. Ya onde e ko sala ke tangu lobby moko na kat na biso zupe chance a ko kende, a ko zwa biloko wana asali. Po ba konzi bazali ba reflet ya société o tous à la kati nango. La société le balobaka que chaque peuple n'a que le dirigeant qui mérite. So boza ba malhonnête, boza appena ba dirigeant malhonnête. So boza ba intolérant, boza appena ba dirigeant intolérant. So boza injuste, boza appena ba dirigeant injuste. Kana kimia nde tokutali mbalasima. Merci. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.